question na mene ya aye ko yasima tala moto penza oyo akoye ko londola akoye ko limbola bino li solo o azala ki témoin kapita beta na chodo nalo beta chodo beta li susu beta susu bon voilà Iye azabongo kapita mboka. Topesa comme kapita mboka po iye moto azaki kola musabiso na pongi ye pe mutako tinda biso pe toko ko lalaka tango to bandi viva la musique. Ti lelo iye wana azali na biso. Elia Mariko, Cinderella Mafoto, Narakisa Bango, Bonayo Malamwe, Temesilago, Nagini Mama, Bayano Nanga Minyo, Bobatwanga Balere, Nazali Pamureo, Parapora, ye, Jena Bango, Bazali Sebana, Nalati Amu. Ezole qui la biso Mama Olive Lembe, Mama Abana, Aye Kotala, Mama Amazon. Donc, et lequel est biso, et ça la manante. Donc, ça Mama Mungo Boto ya Makasi. Donc, tant Mouta la qui s'abilo Randengwana, jamais peut te rotikae. Donc, Tozana et Tisuka. Comprenez? Donc, bien quitté. Sanga mwana mafisio na lembi koyo kabilo bela na bato ngana lembi na kozoka na motema awayo keyo banza mikolo posa ya tobanda na yo yuyu ya kozongiselanga motema ngai oya ngai mabanzo mama Gaye binazebo, sako boko yukanga na kokachwa na gai. Amoni ona likolo banzeru babengi omoninga na tongo na likolo. Bateke bakonze pa esempa. Yue na likolo banzeru babengi omoninga na tongo na likolo te bateke bakonze pa esempa. Papa na ye bukula mama na ye buku baboya na yuyu oye sobia libiza kana bele popo muteme sala tata duku botanga bato badika yote aye ya yuyu akeye lokola molinga likaya yuna zonga kiyo lesiko yoto bandaka na yote lisusu Mongomo no ekolo belanga, besanga loboko toka tisandela, isumu nangari adamu aliyapo makala
na kati ya butu namoni elongi na yo sheri atalinga na mawa olobi tolele longo bonini toinana kongweko makambo simbanga na motima na yo longola sekele soki okoyoka ngai epai ozali ye kabobola mawa bongwa bolingo amama elo yo nayebi bolingo ezali mboka mopaya bwakaka lokolo talaka mpe mipanzie bango banzambe bayosala ndenge balingi kana kolela bawana sekase nguya maso ekolekaka tango ekoleka yuyu aye maso ekoleka tango ekoleka webadi maso ekoleka tango ekoleka yuyu aye maso ekoleka tango ekoleka jadoleka maso ekoleka tango ekoleka d'espérance maso ekoleka tango ekoleka yuyu aye maso ekoleka tango ekoleka
ya solo na ntango likambo nde bayebaka baninga mpe bandeko tozali kokoba ya solo wana bosi komona lolenge ni mama akotaki aye kotala mama Amazon mais le temps mama asalaki 3 heures wana fona yebisa bino kaka na kosola na mama Amazon tango wana bakamera nyonso ezalaki na se le temps pour nous tokutana na lopango bato bazalaki wana esengela mpe tolobisa bango baimpression na bango tozwa yango eza na bandeko ya diaspora bamama bautaki poto bayaki kobondo mpe mama Amazon bakutamaki wana makanisi na bango ezalaki boni kotala première dame aye kotala mwasi alanga nzembo ekolo ya biso tolandi impression ya bandeko poto mais tokosuka wana te parce que mama tanga kendaka ya belaka te mais le fait ya koleka déjà mon pepe ayetanga tika wana yazaka na fulo elandaka ye bana quartier na minute wana mobilisation moko esalamaki tobetaki sifflet etangwa te dans les vides quartier tondi bande kwa quartier l'impression na bango eza boni kota la première dame ayaro visiter maman Amazon impression ya bande kwa quartier ilekani boni eza visite ke bato mosunde bayaka na yeka kasala elembo akitisi saka akitisi taba kiti fufu mama akosa kolela wana zumwa te ye penda ayaki lisolo ya libota 3 heures ya masolo ba clôturer yango na prière na banza esengelaki na biso totalisa bino bayi mokili boni bondeko oyo bolingo toyebaka na Congo ya lobi lelo boye mama Marie Olive Lembe ayesu kozongisela biso yango aboye tolanda nano baimpression ya bandeko bazaka na poto pe na bana quartier balobi nini ko biso bana poto réaction na biso donc to s'attendait quitter que makambo ya sali awa par rapport ya maman Amazon donc to pese ka bonne chance que nzambe apesa ebele awu melaza kana motema oyo ya boboto donc asala ngoto pa bato mususu ana sepeli mingi premièrement na sepeli mingi donc eza facilité quoi que moi ça mokonzi atika pena place na ye aya kotala mami ndenga za éprouver ba faire mobile na ye vraiment c'est une dame à féliciter nzamba ba sa place les zangi vraiment longonya akendeli boso rien à dire. En tout cas réaction nanga eza que c'est quelqu'un de beaucoup d'amour, c'est quelqu'un qui a un bon fond parce que la première des choses quand elle est rentrée après sinon le bon papa Mbambote, moi je croyais qu'elle allait repartir directement mais tout le monde qui s'est tourné vers bateau bazala qui wana bandai kolamba des mamans qui préparaient ayo ko pesa bango mbota zo landa même na bateau bazana katenda pour dire bonjour. C'est sa simplicité m'a beaucoup plu en tout cas. Touché. Donc ça m'a touché, c'est quelqu'un de bien. À l'équipe à côté bateau se bavanda qui a pesi bambote. Bon, c'est la première fois au monde, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Je m'appelle Nelly Mosei, j'habite en France, je suis venue avec mes sœurs Claudine Quinois et Mamé Loulend. Il y a aussi Marie-Claire Lukika, il y a aussi la diaspora qui est venue, il y a aussi Ngissa. Donc voilà. Naza vraiment touché et puis Ndenga Kotaki, na simplicité moko apesi liboso bana mbote aye ko retourner vers ba maman apesi ba mbote apesi kambe mbote na loboko en tout cas vraiment touché nga du fond du cœur na kosenga na ya continuer toujours bongo nzamba bénir abondamment et puis na pesi mbote na papa na biso mbote mingi en tout cas ezolekela biso ezolekela biso mama Olive Lembe mama Abana aye kotala mama Amazon donc elekeli biso esalama nante donc aza mama moko boto ya makasi donc muto olakisa biloko ndenge wana jamais pe tokotika ye donc tozala etisuka comprendre donc blaki te imuru eza te donc totika bavanti to makambo bozo salama mutalongo pe na place azalaki ya ye olakisa bolingo wana jamais tokotika etikala jamais kosalama ke totika ye donc photo zana ye partout okende ake wapi tozana ye ake wenze tozana ye
ake dialogue quelque part toza na ye ti suka ya mboka toza na ye bo ndenge ye ayeli biso boye esengo jusqu'à mikolo na mikolo esika nyonso do ndenge alekaka en tout cas vraiment nde mama ya bopoto ye wana base ya station Makampal toyei totala baction ya mare ndenge asalaka baction ya mama Olive banyango lelo te ye aza na mama Maria mama ya mawa ye ayebi ndenge akeraka bana ye en tout cas félicitation na ndenge oyo aye koaccueillir ndeko na biso ya mwasi mama na biso ya mwasi Amazon mama ya bokulaka en tout cas félicitation makasi na mama Olive mpona oyo azosala vraiment tofélicité makasi abosana te azalaka kosoutenir mama tala mama pe asali mingi mpona biso bajeune donc lokwa papa aza te atika mama te asoutenir makasi mpe akontinue baction na mawa ndenge asalaka kaka bokosoutenir en tout cas topesi mbote na chef de l'état mpo biso toza base station Makampal vraiment étonné biso fort tolaki na Makampal na station wana tomoni maire ndenge ye lokwa tosoutenaka ye ndenge ye mpe asoutenir na station Makampal yango toyaki mbangu awa toye mbangu toye koassiste ndenge aosoutenir mama vraiment mama Olive biso tomonaki kaka lokola mama Maria mama na Yesu po baction mama nasalaka na d'abord motema oyo aza nango wana c'est pas pour rien na ndenge mabe te mais je m'excuse moi si à chef de l'état la première dame à se déplacer atiki bamakambo na ye nyonso atala soir yango tozokende atiki makambo na ye ma ye kopesa mama mes condoléances aye koassiste tala ndenge ye donc aye nde bamutu ayaka matanga donc aye matanga moi sucre moi fufu moi kwanga moi mbisi moi nini aye ko rendre maman visite vraiment toza ravi biso pe na action oyo nga info dernière alligator ndese soda ya papa Wemba station Makampal info dernière vraiment maman oyo donc toza derrière ye toza derrière ye tokotika ete balobaka banti valeur que basi batongaka mboka te c'est faux mwasi moto atongaka mboka biso awa en Afrique ezali mwasi moto atongaka ntango bapapa baza kotonga basi bazali autour bazali koprépare mpona bapapa oyo baza kotonga balia bakende liboso tosepeli makasi ndenge mama Olive araisonne biso tozalaki na matanga papa keye atiki biso mais surtout ki tomoni surprise ya mama aye kolongola biso mwa batrictesse wana tosepeli makasi vraiment na koyamba ye. Oui, papa naza na esengo mona mama na esika oyo tozali na matanga ya papa na biso ya quartier ya akufaki tomoni mama pa yotala biso namonaka mama na bakartier mosusu okendaka melo na esengo ya mona mama en face pena na biso boye naoka kuta émotion nayebi te soko okita makolo napesa ta mbota pamba po namonanga na TV tosepeli mingi koyamba mama vraiment penza ya sola za mama bana tosepeli komona ye tomonaka ye na télévision mais lelo tomoni ye vraiment penza aza penza ya solo mama na biso ya mboka na biso toyambi ye na esengo mingi antanga mpe nasepeli mingi komona mama na biso ndenge aye nasepeli makasi antuka ndenge tona mawa na biso ya papa na biso ndenge akei kasi lokola ye antuka vraimen nzambe apesa ye susu makasi lisusu koleka napesa susu ye nata mama. Merci beaucoup. Na profite kopesa nanu mbote na bato nyonso en même temps que na profite pe ko pesa ba condoléances na ngai pe ya famille na nga mobimba lisusu bengaka na bolingo nyonso mama Amazon pona ba intime ba condoléances na biso na famille na ye mobimba famille na ye biologique donc famille oyo ye abotama na kati na famille na ye culturelle na groupe na ye ya musique pe condoléances na bakongolais nyonso po biso nyonso nde to perdre star munene ya mboka na biso oyo na domaine na ye ya musique ateka image ya kitoko po na mboka na biso. Sinon eloko mosusu oyo nazalaki nango ya koloba eza boye nazo déplorer comportement ya bino ba média
na kolakisaka makambo mosusu oyo esengeli totretaka yango na kati ya intimité. Toza baafricain mingi bakongole. Mpona nini bato tozwi gu wana ya kolinga kopolitize likambo nyonso na mboka na biso? Biso en tant que baafricain mutu akei to perdre, biso nyonso nde to perdre. Tokolela ye nanu te 40 jours eleka biso wana tobandi kokende batelevizio mpona koluka nini? Atako bamiliare yango ntango mosusu oyo ye atikaki. Bokoki koluka nzela mosusu te ya bosembo ya ndenge na biso baafricain mpo bosolola na kati ya famille. 40 jours eleka makambo mosusu ekosarrange yango moko. Pour revenir na témoignage moko ngai à chaque fois tango nyonso oyo nazokanisa oyo nazoyoka shock wana na motema nazokanisa ye na simplicité oyo azalaki nango parce que azalaki star munene na humilité oyo ye azalaki nango. Papa Wemba azalaki moto ba fier te, azalaki compliqué te, parce que tango il fallait tokende na Goma na fete moko ya muke oyo nalingaki nasangisa ba ndeko na ngai na babino mususu oyo bozalaki bomiyebi, tobengisaki bandeko na biso ba musicien nombre autant po baya basepelisa biso po fete sans musique eza fete te. Mais tango fallait komema batu na compagnie aérienne o tango wana ezalaki ka moko, donc ba place ebele na first class na business class ndenge baloba na lopoto ezalaki mingi te. Papa akomaki na aéroport, komaki mutu ya liboso toujours à l'heure, respect na ba rendez-vous. Tango akomi to expliqua qu'il y a déjà d'avance, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème maman, il n'y a pas de problème. Tango akomi na aéroport asengaki na mwana oyo natikaki wana akoki kotémoigner yango que non, est-ce que moyen ekoki kozala bobenga mama bopase ngai, babenge ngai ezalaki na tongo. Tango nazwi téléphone à maman, il y a Papa Wemba qui voudrait parler. Ah bien sûr, na yambi téléphone ayebisaki ngaka na mukuse. Mais bonjour maman, papa bonjour. Bi maman, kolanda ba caprice ya bana na yote. Baza bana limbisa bango. E marka kinga makasi. Tangu pe bake ko mata na avion, ndenge bayebisaki nga me ba témoin bazali. Ami koteli na ye malgré que tozuela qui est place na business abi non pour apaiser les esprits. Ngana kiko fanda na classe économique et touchaki ngai vraiment pona ngai wana eza témoignage munene oyo natikali nango na kati ya motema na ngai comme souvenir na ndenge atiki biso boye po eza choc pona nation congolaise mobimba. Merci beaucoup.
kati nakokufa ngai mwana kwa motema ezwi malade nakobela otoningo yokopesa ngai nsima yokobotola molingo ebale mosito wavokati yeye papa nga nautaki bongo na mboka na Lubefu. Soko otali carte géographique ya RD Congo, rivière Lubefu ezali en plein cœur ya RD Congo. Donc papa na mama nanga babotaki nga kuna lokwa naza mwana soda po papa abundaki bitumba oyo ya deuxième guerre mondiale. Asepelaki akamata libota na ye mobimba po aki na basi babale. Asepelaki akamata libota na mobimba to ya kovanda awa na Kisasa. Alors ngata ona botami mikolo elekaki mingi te kaka na bobebe na ngai papa na mama bakoti na biso na masuwa toleki Port Franki toleki ti toyokoma na Kisasa na yaki awa liboso toza kovanda na commune ya Kinshasa awa kana kapanga awa kaka pembeni ya lopango esika tozali po papa ayaki akitaki bongo epai ya ndeko na ye epai ya cousin na ye tovandaki na kapanga omoni kabinda kapanga te balabala eleki ya monene bo babengaka Willery kala station ya sens moko ezalaki wana bongo soko koti kapanga lopango ya mibale lopango ya liboso ya mibale tobandeki nanu kovanda wana ntango babandi kotonga 40 sika nde papa asepeli alobi no awa mpe nasi navandi mingi epa ndeko na ngai c'est mieux nalongwa awa nazwa mpe esika na ngai moko navanda na basi na ngai babale na bana na biso yango tokendaki tokie kovanda na 40 tokotaki na 40 oyo ekoma matonge lelo mama kobanda 1954 kobanda 54 nano botamaki te ngai kokotindi na bon lisolo ezali mwa molai me nakokatakata yango na mokuse nazalaki bongo na baninga na nga babale na famille Michio Baudouin na Chrysostome bango bazalaki bongo baétudiant oyo bazali kouta mboka ya Belgique na vacances soki baye nga nakimaka baninga na nga ya quartier naki kozaka na bango mpo naki na mwa lolembe ya kolobaka français alors bango lokwa bazouta Belgique nasepelaka mingi nazala na bango mpo nalobaka na bango français nayebaka natangaki classe nayaki mpe na classe na école primaire na Saint-Jean d'Arcmos bazali koteya biso na lokota ya français et puis na lokota ya lingala mpe alors baninga na nga wana balobi no tokende natika bango bakende okutana na tata mwasi na bango tokei bongo na balabala Popo Kabaka numéro 10 na commune ya Dendal ntango wana lelo Kasavubu ntango tokomi la curiosité est un vilain défaut mais elle apprend baninga moko bazalaki na mwa pembeni baza kosala makambo na bango ya miziki ngai napusani nake mpona solola na bango afe mpona yoka bango ndenge baza kobetaka mindule na bango ka ntango wana baninga na nga baza kosololaka na tata mwasi na bango nasengi bandeko pardon est-ce que bokoyokanga ndenge nayembaka balobi problème eza te nayembi wa nayembaki nzembo na nga moko naza koyemba kala nzembo ya Grand Calais ma belle chose ma belle chose qu'un soleil d'aurore jeta loin lumière tosisi koyemba wana baninga na nga mpe basisi masolo na tata mwasi na bango biso wana tozongi o matonge ngai natikali epai na biso na Molokai ngonga eleki te namoni kulutu moko azalaki na kati ya lopango wana alandi nga ti epai na biso abi jeune homme j'ai écouté je t'ai apprécié est-ce que demain tu n'auras pas le courage de revenir encore à cet même endroit abi avec plaisir lobi nango nazongi na place wana le 24 décembre 69 nakomi wana orchestre oyo ezalaki la veille bapanzi orchestre wana balobi atoka bino boyebi eloko te tolongoli bino mais togarde kaka mutu moko mutu wana manwakuwaku ntango nga nakomi babi bon voilà bino mibale tobandi orchestre na bino orchestre yango nkombo Zaiko mosika nga nde monayaki na nkombo ya langalanga nga mnaya na nkombo wana Zaiko ezalaki orchestre ya ba étudiant bazalaki na Belgique mais ezalaki okomama avec la lettre C biso tolobi no biso tokende na lettre C te il faut totia Zaïre ya bakoko yango wana oyoki nkombo ya Zaiko langalanga ndenge ezali langalanga ezali baplante aquatique
omoni na ebale te omoni bafololo yelo na kalona mingi na yango mpe ezalaka ata mosusu makisi ya kolongola mwasi zemi nalobi mabe suwe na nga mama wana ezali ebandeli ya vi ya moto zaiko ngai nalobaka yango ezali bongo makambo mibale ezali patrimoine na biso ya mboka oyo ya Congo epuis zaiko ezali famille oyo ya ngai famille oyo ya ngai ya solo mama ndenge olobi ngai na biso baninga na ye nyonso tu toremerciaka ye mpe tofelicitaka ye kasi mosala esalamaka na moto moko te fo ozala nde na bato ebele nsima na yo mpo bapusaka yo ya lokola oyo ndenge tokendaka kolobaka mosapi moko ekokosuka elongo nyonso tu te donc josa tazali ye moko taza na baninga oyo bazali pembeni na ye oyo bazali kokamba lingomba wana te lelo mais oyo azali lokola mokonzi ya kuna oyo totikalaki na ye oyo atikala mpenza ezali kaka ye nyoka longo Joseph Jerzy Josar mvula so boyebaka te mi amore bolingo makila kotambolanga na nzotongo tokolingo ekoyeka ekanga motema ekokabona mobutu kaka na liwa nakomi nano tika na meka nape nayeba sukali ya bolingo miyama mokano nanga te o mokano ya nzambe elodi viens dans mes bras Mondele Judith Chikamila Isaac Maye mi amore mwana ya mama nga lokola yo ndenge makae motema lisiba mama osala seko kolisa mi amore bolingo makile kotambolanga na nzotongo bolingo ekoyenga yenga na motema ekokabolaka na moto kaka na liwa nakomi na note tika na meka nape nayeba sukali ya bolingo miyama mokano nanga te o mokano ya nkolo elodi yo dans mes bras Yeah. Evandaki na miso monoko ekoswole soto motema ekosi motambo aboyi komantere mama santima elodi yango moko ekumbanga tosambona lorete ambazongisa mokolo aliwana ngasimana tikaboswana yakosimba na maboko olo yakena yango naisifi yoko lokole kaka mbula moko po tozalaki wana koyokana te evoloko mavwela bozi na ngai tozoyokana penza te tolobi bo totiki evoloko ye moko
totiki evoloko ye moko akontinue na isifi biso tokei tosali lingoma na biso mosusu yoka lokole yoka lokole kuna ngai mpe naye kosibir likambo oyo ndeko na ngai achwamo lai papa na shu lai asibisaki na isifi baninga mpe bango basangani balongolaki ngai yawo en plein concert donc balongoli nga et puis bon yango wana nazongi mais makanisi na nga mayele na nga motema na nga ezobeta kaka zaiko langalanga zaiko langalanga zaiko langalanga baninga na ngai ya quartier oyo nakola na bango bankola na ngai ya quartier matonge bango baye batali nga boye balobi me oabolole mpenza yo oabolole biso toyebi ke yo soki omeki kosala likambo na yo ekosimba nga na kati na nga nazala mpenza ya kolemba nabi me pourkui bakoloba na nga boye nga nalingi nazonga na zaiko balobi soki ozongi zaiko omoni kasavubu ndenge ekatana yo tikala ngambo kuna koyaka so ngambo te et bango bapesi nga courage et à bras le corps naye kozwa décision ya kocréer Bibala Musica kobanda le 26 février 77 ezalaki première sortie na biso na bar oyo ezalaki ya Seigneur Taboulé comme nango type ka bazwanga valere nazali pamureo parapora yeyeye na bango bazali sebana na la vie amour oh elimashe vraiment c'est kala yako ya na kopela ya na chilio na pene ya bio na tamwisa yo kongo mobimba iluberu yo 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 malaki sabamo mamana yo malamwe tembezi lao ninalili mama bayangana na minyo obazwanga valere nazali pamureo paramorape eshena bango bazali tebana nalavi amu o elimashe vremaseye mokale yakoyana kopela ya na jiyo napene yaniyo natambwisa yo kongo mobimba ilubeku yoyoyoyoyoyoyo ilwe
na mikolo nyonso papa yo nasala ye nini engayo nalobanga na nganye engayo bolobela ya zonga bonga nazali mwana motokola sate makumba oyo namema sepola likayo sarazonga oya sikoyo boyoka ya jean naza na commentaire akopesa te ya jean na bino bolobaka oyo bolingaka oyo bosepelaka ye wana. Merci papa. Alors bon honneur ya papa, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois. Tantine Marie-Laure, ça c'est pour vous. Oye bisabana nanda kukeso kitongo etani tomesa na koloba boye et pas ya notre père viem diaka l'igno kwa tembe petolobi boye. Notre père qui est sur terre. Que ton nom soit cité sur toute l'étendue du globe terrestre, papa. Que ta façon de parler, de marcher, de t'habiller et de faire ta musique soit interprétée par différents groupes dans l'univers. Toi qui traverses de génération en génération. Toi qui es la seule star africaine reçue par les papes au Vatican. Que le respect, la valeur, l'honneur, le travail te reviennent. Comme le déclare ta parole, l'heure vient et elle est déjà venue. Où tout le monde entendra la voix de Papa Wemba, le chef coutumier du village de Molokai. Et ceux qui l'auront entendu réussiront, je vous assure. Applaudissons pour notre Père Lingio Kwatembe. Baye, 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 baye. Baye, 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 oh. Baye, 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 oh. Baye, 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 baye. Baye, 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 oh. Baye, 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 oh. Baye, 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 oh. Baye bakani sarake bolingo elu. L'air mosusu ekoki nango kopesama ya ofele kasi Nicole Vango bayebaka ke bolingo ezalaka na badroit emele kwame bupa ya kopima yanga na ye ya mikolo tu nakondi sasa likolo ya susi ya bolingo na ya la bulu na ya bolingo na ya nasala nini nasila kwaye nasuka wapi paolautika pene bolingo ye boyinga bolingo ye kiminga ye baye bakanisaka bolingo elue ekomi ndekopesa mawa opele bebiselanga la chile masoro kuboyo koboyaka yango na ye yukala nyasa discipline oyo na mipesa ngai moko parce que tant que nayebaki que nako se servir na mongongo na nga po ezala musala na ngai donc je prends toujours soin à ça lokola ndenge toye awa banda tongo na sengeli na loba loba penza mingi te po sinon ba corde vocale et rolemba donc nazwaki moi temps ya kopema et puis ya kolia bilela penza te quoi
Donc c'est pourquoi je recommande à tous les jeunes chanteurs oyo bako embrasser carrière oyo bayebaka ke eza makasi koleka elanga. Bon, omoni mama inspiration eyaka bipai nyonso oyo sengeli kozwa inspiration. Omoni lokola ndenge bato bayike bavandi awa boye. Je peux m'inspirer à travers la couleur na bango ndenge ezali awa. La couleur abilamba o balati, c'est toujours une inspiration. Le rôle après celui naza ko yemba, misu na ngai na oki ko fixer ngo sur une jolie fille et na s'inspirer na ye. Et aussi un joli garçon, je peux aussi m'inspirer. Donc l'inspiration, ça vient n'importe où et n'importe comment. Mais mingi pe baike bazalaka à s'isoler, à cueillir na moi et pas o azali ye moko. Pour s'inspirer. Mais sous souper, bazalakata, sous moi, mawa esalié ou kanza esalié, abani ko s'inspirer. Ngai motoa c'est c'est parce que ngai mingi ya mingi pena ya koleka. Ah on a kati na boka na biso elibongo le Seigneur Taboulé. Nga na zako sepela na ye mingi pena ya mingi. Na sepela mingi po bilenge o nyoso baza simananga. Balingi mosala na bango koleka. Ce qu'on bénit ici, bango répétition de 9h à 21h. Ce qui est na 8h45 ou ce qui est na 8h50 on écoute déjà bazali wana. Et ngana benga bango bazali vraiment ba professionnel ya musala oyo. To mettre la bango maboko. Mama ezali pasi mingi pona moto lokola ngai. Na limbola yango lokola lelo na lobaki voilà lobby un tel nde mutakuya ko remplacer place na ngai na comment lokola lokomi ko se précipiter pour na kende na tika mokili oyo parce que j'ai encore mes reins solides et je souhaiterais na remercier kanzambe mingi na ndenge azali ko kambangati lelo nazali ko kenda vraiment na pesa kaye merci mingi na ngo bakiso azali nyoka tembe pona za Évidemment, maman, quand on a bandi na nzela oya makama miziki, nazalaki na mato ya koyoka moi ba son ebele, moi musique ya bato ebele. Nazako yoka mingi musique soko aux États-Unis et pas ya ba américain noir mingi et puis nazako yoka musique soko na mboka ya France. Nazaki na mato epena kufungwa mapenza. Et même musique traditionnelle na olimbola likamoka wa na lobake. Tant que soto ko kola na chaque dimanche, dans chaque coin de rue, un groupe traditionnel et zalaki kubeta et à ciel ouvert et zalaki nango ya ofele. Ah oui, c'est comme ça le stade de martyr. Et pas y wana tout ça ko bengango Cultrana. Na isika wana ya ba 4 conjurés. Dimanche nyoso to libanda ezako ezako sala mawana. Ba groupe traditionnel pe bazaki kaka kobeta wana. Donc on a papa le roi papa na biso ko linga mingi libanda akokumba biso ati biso na vélo poto ya kotala libanda. Biso pe ezako talaka ba groupe ya batandu, ba groupe ya bangombe, ba groupe ya ba mingi zalaki ya ozo utabandundu, o ba bina na nyoka. Nazo makadisi na lobi ke ngai na musique na ngai na kotikala kaka kosalaka oyo kaka to oyo kaka na kosalaka te. Il faut vraiment na ke nango ti musika. Yango wana na sepelaka mingi ko embrasser moi ba son mususu moi ndenge mususu ya kosala musique quoi. Na ko kutana pe na elenge mobali oyo Peter Gabriel a sepelaki na ngai biso wana to sangana ki na ye et puis to salinga na ye tournée mondiale oyo ya ye. Bipai nyonso to keinga na leki na ye na leki na ye quoi. Na beti na ye bipai nyonso. Take your body hand. Show me the way I can go. Take your body. Wana na anglais. Wana anglais. Na iba tawo lo banglango. Ai. Leo siku mzuri ni siku ya Mungu, siku ya baba wetu. Iye mama.
Elobelina Maria Valencia, Elobelina Maria Valencia, Elobelina Maria Valencia, Elobelina Maria Valencia. Oh, Sali Bello Colangelue, Miso Mike, Mino Mike, je tombe pas, Nama Papo, Côté Patepa, Oh, Sali Basalam, Polo Maria, Jamba Samba, Limoso, Melina, Yo, Nasa Belaka. Mama na Yesu Mosantu Ave Maria Mayo Matambe Mati Galamata Segelina Maria Balanta Segelina Maria Balanta Elobelina Maria Valanta, Etabolina Maria Valanta. Bon, nakolo bakaka ngai te. Pourtant on a dit ngai, ils allaient voir na salle ngolo lendo. Mais ali ngai te. Toi tu vois ba yite. Ngai na ye ko comment important nango. Ils ont fait un mosala ou la musique. Mais na ye ko tombola yango. Kaka na studio oyo to vandi oyo. Studio Maman Ngebi. Nazaka solo kwa na uti poto na ye na kwa kusala ba émission awa. Tango na chaîne de télévision ezala ki bo moko kaka. Soki na ye awa na relaxa na di tala oyo. Takeo Kikushi. Tala oyo. Kingadi Songolo Pakala. Tala oyo, tala oyo. Ti na lokolo. Tala ye na lokolo. Allez. Loko ezali kaka télévision moko alors ebandi kokenda sango ekei sango ti na babindele babandi koya koluka babandi koya kofilmaka ti ezongisi sikoyo na poto etamboli sikoyo mokili mobimba afrique oyo mobimba lelo bagenome mingi bakomi kosi réclamer vraiment pour abima na biso ya bato il faut abitala ta combien de fois et puis akende koluka elamba nini oyo ye akoki kodefendre nango bon balobaka na nga balobi soki ozotanga bagriffe ozosalela bango nde publicité elamba isifi kaka nzoto endima mamama époque oyo markenga mingi nakoloba yango na boye ezali baépoque mwa ebele mbala ya liboso nayebi te soki avant biso ezalaka na stade 24 novembre awa Viva la Musica et Betaki 2 concerts d'affilée samedi et dimanche 2 concerts d'affilée et pendant l'ère n'a créé Viva la Musica en 77 Colonga 77 83 pendant 82 83 pendant 5 ans groupe Ozomona Viva la Musica chaque année Zarobima meilleur groupe ngai nazango bima meilleur chanteur nazango bima meilleur nazango bima kaka ba meilleur na ba meilleur pendant 5 ans mobimba wana zaka na ba mission wala zaka na ba mission na banene bango yambo ba Ringo Starr ba Jiva ba Libaba Kestera mene ya ayeko yasima tala moto penza oyo akoye ko londola akoye ko limbola bino li solo oyo azalaki témoin Kapita, beta na chondo nalo, beta chondo. Beta le susu, beta le susu. Bon voilà le... Iye azabongo kapita mboka. Topesa ekomo kapita mboka po ye moto azaki kolamusa biso na pongi ye pe moto akotinda biso pe tokono kolalaka tango tobandi Viva la Musica.
ti lelo ye wana azali na biso Ichari Mokulapio témoin ya masolo naza koloba awa ye wana. Bon, na 1974 awa na stade nini nango Tata Raphaël. C'est Tata Raphaël na 1974 festival moko ya monene ya kababi pene salamaka awa. Tozwaki ba artiste bautaki ba mboka ebele États-Unis, Europe bayaka awa. Alors groupe moko oyo nga nazaki koyoka ntango nayaki nano bomwana natikala komona bango te. Ntango nayoki lisolo ke groupe wana eyaki nasengelaki fo nakende nga moko natala groupe wana tofanya All Stars. Fanya All Stars ezalaki bongo na Johnny Pacheco, ezalaki bongo na Celia Cruz, ezalaki bongo na le fameux batteur là, comment il s'appelle encore? Hein? Non. Le percussionniste là. C'est un percussionniste. Le fameux, il est très très fameux comme ça quoi. Bango Bayaka. Babetaka na stade wana. Alors, dans le Kenya, il va kotala Fanya All Stars. Alors, Johnny Pacheco le rôle à Yebutazalaki, le rôle à leader, il y a un groupe wana. Chabasso le roi Babeti Nzembo et Sili. Au moins, nazo tombo la liboko likoloboye. Azo le ba biba la musica. Alors, tango et comment qui tango yangai pour na sala lingomba nanga, moninga nangai, complice nangai, lelo mabele ezali na bolembo nyoso. Pesho wa pesho. Pesho wa pesho. Yem tabane koganga liboso. Viva la musica. Tant on a joué Mama Leki, Papa Leki Kutu, Edino Ebola, Ewolo, James Last. Alors tout tigami kaka na kombo anape Viva la musica. Et pas tous ceux qui combattent Viva la musica, et pas il y a Johnny Pacheco na concert bayako beta awa na stade na festival wana. Na yena pesa na mbote liboso ko yanora na motuna na yo na Jean-Paul Memba, na Monette Bosso. Na Lorette Mopouya. Merci. Moi, c'est qui toque au Mundo Angolo. Et puis, la leki na biso Nicole Vango. Village Molokai, maman, ezali isolo ya musika, moulaye, monene, pe kilo. Et pai, papa, oyangata, on appelle ça que l'isolo a analobi, tokota kiwana, banda 1954. Ezali bongo lopango o ya famille. Na yuko bongo lango, eko malelo ya ngaite. Po ezali bongo lopango oyo papa atikelaki biso yango. Kasi bato bayeke bautaka bipai na bipai bayaka ko rendre visite, bayaka kotala village Molokai. Na kopekisa bango te soki mokolo bakoya bakolekana bakotala village Molokai epai oyo ezali. Po ikenda desango. Masima Nimba. Oshwe Mo Lokolama LO Kandakanda KI India I Molokai. Et ça dit bavni bon 5 au beti de na 7 sikango penza. Obe ko khotsinga likamu moko ota musuna zaka na ngote. Mama yele mama. Jina wakawa Bolingo Nasala nini petite na likio Menazala tana mbongo mama Basoma kabonde ye Bolingo yango Nasoma ya Bolingo oshina Sokina uti mwitele mama na kwela niseyo Mama pesaka ya tolishirie Kolina mobali pona mosolote Kitoko na bogo kacheza lelina ye Uoshina ye Oya maimaka Oya Bolingo Petite jina Nawe na pasi oya Bolingo Uoshina ye Oya maimaka Oya Bolingo Petite jina Nawe na pasi oya Bolingo Tolingana Jina Kasi tolingani Tobalana Jina Kasi tobalani
tolingana 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 Chinango tosi tolingani tobalana 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 Chinango tosi tobalani afiwemba Chinawaka seboliko Nabadelio kanga motema Petete China mwana mama Chinawaka seboliko Nabadelio kanga motema Petete China mwana mama Chinawaka seboliko Nabandelio kanga motema Petite China mwana mama China wanga seboligo Petite China omoni lisolo na betaki ana lobi que na mbula moko boye viva la musique ibetaka 2 concerts d'affilée na stade le 24 novembre nzembo oyo esalaki succès ezalaki nzembo wana Petite China. Donc, évidemment, na nga nalobaka bo nalimbolelaka yango na boye nalobaka ke moto nyonso oyo aya na kati ya viva la muzika aya maboko pamba te ayaki avec une pierre mpona édifice wana viva la muzika c'est que ayaki na nzoto na ye mobimba ayaki na mayele na ye aye mpe kokuta bato ya bwanya na kati ye mpe ayekoli mpe makambo oyo mosusu ezangaki ye mais chacun oyo aleka na kati ya viva la muzika ata asalaki mikolo kaka mibale ya pamba ata asalaki mbula zomi ata oyo ndenge bareli ya misi basalaki 18 ans bato nyonso tu bayaki na quelque chose na kati ya viva la muzika na kotuta tolo te mpo naloba viva la muzika kaka ngai moko soki ngai moko sinabeta lindanda te sinabeta mbonda te sinabeta oyo mosusu ya mindele wana te polina fulu barigostao bajiva basiriakio bapiuso baespero na chakarao stino aza na poto mama stino aza na poto tokutanaka tomonanaka kuna bazwaki likanisi ya kozongisa orchestre oyo ya bango ya viva la muzika donc ndenge toali boye kuna bango mpe basila kosangana mpo de temps en temps tosalaka mwa baconcert quoi bastino baluciana bagloria balidio kwempa bango nyonso surtout basi bayokani mpo vraiment basala bloc. Ouais, c'est vrai que chaque période chaque époque eza na likambo nango nakoki kokokisa na bango ndenge wana te naloba ke oyo nde elekaki oyo oyo nde elekaki oyo te bango nyonso bayaki basalaki mpe époque na bango bakei lelo ezali époque ya bana malongi bakosala mpe oyo ya bango kise nzambe kaka ye moko ayebi mais mwana moko azali awa oyo ngai nabetelaka tolo oyo ngai nabetaka maboko mingi mokolo mokoyoka tribune d'honneur eza sokala te ya Jean zwa micro tribune d'honneur eza sokala te mpo afandisi yango mingi elenge mobali oyo anyokwami évidemment azwaki oyo azwaki producteur ye moko pesa lisolo yango oyo tangaka ya nini wana soki obimisi oyo na biso tozorenye kuna awa na se c'est-à-dire tolobaki ke mbaloto oya na système à 3 forces mpona congo tokóma na système soki groupe moko bimisi album ou bien moto abimisi album bamisusu baye mpo bacontrekare alors cette fois-ci tolobaki koza na 3 forces toa na force aérienne toa na force terrestre et puis toa na force navale c'est-à-dire toza na notre père rumba oyo eza force aérienne ezotala place nyonso monguna akosala mwa bloc ya résistance mpona koneutraliser soki mwa résistance econtinue toye na tribune d'honneur oyo eza force terrestre mpona koanéantir soki mwa résistance econtinue par là tozoya na notre père world. Donc 3 forces, force aérienne, force terrestre, force navale. Donc déjà force aérienne est dans le terrain. Dans 2-3 mois, tu reçois force terrestre et tribune d'honneur. Toujours sous la bénédiction de notre Père Mignon Guatembe, ainsi que tous les groupes vivent à la musique. 1 + 1 = 2,
2 plus 2 égale 4. 2 fois 2 aussi 4. Mais 3 plus 3 égale 6. Par contre, 3 fois 3 font 9. Ainsi jusqu'à l'infini. Motindo batangisaka nga na l'école. Ardoite nanga na se ya lipeka peti ya Jean. Bon, na ndenge soki totali ndenge soki totali na ndenge oyo tovandi epai na biso batetela bato oyo bakei sango mingi koleka tolongola nano ngongole te eta mpo ye nde moto ayaki na liloba oyo ya ono tetelaki ye mafumbi lumumba ye moto asalaki mpo teke biso tokoma indépendant lelo mboka na biso koma indépendant et d'ailleurs Congo eza kobenga ye héros national ngai si nabotamaki na mboka nalobaki no awa te na ye nakamati miziki oyo nautaki nango na mboka na ye nango awa na Kisasa nzambe apesi nga chance ya kokende nango natamboli mokili mobimba na miziki oyo abatetela bongo na koloba yango miso kokangama te na kofungola mpenza miso bato oyo bapesi batetela lokumu Lumumba na Papa Wemba Mère Mende azali na politique, l'homme au verbe facile avant la politique. Mais Ngaï, ça fait 41 ans. La mère Mende doit avoir peut-être la politique, il doit avoir peut-être 15, 20 ou 30 ans. Mais il y a 41 ans. 41 ans. La musique, mais d'abord, bon, Botangelanga, Yotangelanga, là, nous tous soyez. Omoni mwana soso na mwana ya ndeke baza ndenge babale mwana soso soki lokola ntongo etani ofungoli pula ye wana abimi me soki poko bando koma omona ye wana banozonga azongi na pula ye na bango me mwana ndeke soki ofungoli kaka cage ntanga kozwa envol akei onokute na mokili mosusu apalaki nasala ebele nanga moko lokola nazalaka force nazalaka mpena fort na calcul te moyen naloba nombre ya baalbum nasala eza te